Mbote na balandino so ba Holanda biso de partout, Bruxelles, Londres, on se base abonné na MLTV. Donc Mbote na bino ya trop. Donc lelo to le belamo li solo mo muke à la star du net, Gladys na famille à Michel, na famille à Tony et moi ngani mabe. Donc to le belango na zapenga monter na plateau tous na Jericho Bertos mais avant à Kota na bosenité ba yangai o babula rabiso de temps en temps Sonia Kabundi depuis États-Unis na biko na kina to monanité Merlin Kiala attitude Granoko et Yannick Mutombo. Donc na osenga kana ndiko na ngaya pesa biso transition to ko sa ndiko na biso ko be tout le belano mo masolango pour ma ramto to vivre lelo na leli po caméra mo bi mezala ki te pour mo mbilinga ba police ezalaki mais trop bête les solongo puisque termo killer nango azalaki wana Jericho Bertos na osenga na ndiko na sasa na sima bilili abu biso na no poto ko ta Jericho Bertos to le bela masolongo. Ouais, merci Jericho Bertos tout ça na déjà na plateau ah yim to vivaki na makambo na live. A expliqué biso moki vraiment makambo le kaki ndenge nini. Bonjour. Bonjour Cisco de Mosquée. Bonjour na bandeko nyonso ba Holanda biso na MLTV.1 talaka chaîne obo s'abonner donc mbote na yo et puis naza vraiment na esengo ya manga na plateau na talaka de Mosquée ntabanda masolo banda kala bato atikela kina bato azotala bango na mais ba petit ba osala mama pe bien te ale yango Moscou talaka bato de commande mais pas na yo moko na leli mabe fort na lingi ba téléspectateurs na biso tout net vraiment ndiko na ngai Yannick Mutombo depuis Suisse Neuchâtel ayibisinga Cisco expliquer biso makambo puisque baso c'est lango vraiment on habité na robeta ngonga modi puisque tozaki na famille à Michel Batomboki bawangani makambo na bango et puis famille Tony balobi ke libala wana taka ku papa na bango tanga bano batozaki na yo papa bango iparitike aboyaki ne libala wana yum tozaki no wana na rolinga o expliquer vraiment bandeko tout bayo kango vraiment yango Cisco de Mosquée merci vraiment moni maramuso ça mana mukili oyo batebele baye bate affaire Gladys na Michel oyo lelo batebele bazo commander to lo bela malgré ba biso oyo to yambi pena yemo Gladys te mais yebi ke bandeko nanga bazo compatir na mawa oyo e komelinga parce que zali kama mawa et puis lelo la voix du peuple c'est la voix de Dieu lelo so hotel bate belé ba c'est pelité to bito tia pena élection Gladys a gagné Michel parce que kotika muninga mutakala bongo ko beta ye pona kaka affaire ya nzoto moko ya mobali na yo o mobali ye moko pe akendaki kolinga mwasi mutasimba ki azalaki te lelo skota ndenge yindi famille ya Tony papa na bango asbi ye kutu tanki aza pasteur atikala ko reconnaître Michel ata mukolo moko te et puis Tony abala Michel te Michel nem tabala Tony salaka kaka likamuninge zalaka oyo telemi na mariage boye o telemi o lobby o telemi ba présenter yo kobala ayebi yango te papa na za pasteur taka ba pasteur ndi bazaka na exigence na bango ndenge moko na mama na ye mama ne pe kutu atikala ko linga Michel te alinga ka mwasi ya Tony oyo azalaka na mama bana ne azalaka na Londres ouais lo bana ngalo ba pe yango na lisolango puisque internet za monde ya kotonga puisque vérité et comme on ka kotonga totongité tozo saka ne musala lisolo mo news mo se beta mais il paraît que a beta mutu ne pe virunga donc il paraît que moi si moi ya Tony o masaki officiel ya palais en plus a bengaye na mbeto hôpital na passe robota ya bengi na bimina mobali na yo boye toza kuna ye boye na pasi wana Jericho Bertos expliquer biso monsieur za ba retour te po babi ke ninga za bongi pariti ke Michel pe akobota lisusu te hôpital o auto kota wana na problème ya robota pariti ke bakati ba trompe balongeli makambutu akobota te ce qu'on ngaki o éclaircir biso bien po bandeko ba comprendre te monsieur za ba retour te mutesalaki bongo par rapport ya makamune o asalaki moninga en tout cas c'est ce que bien parler omoni mabeto saka na mukile futa mara na se omoni mwana mwasi wana asalaki moninga mabe makasi lelo yango le monsieur Komele yi azo condamner Gladys abeti Gladys asali Gladys i video ya mutakala bosco yi pa beta moninga musinzo tala obeti moninga musinzo oyokisi mutema pasi otiki kaka bongo te jour moninga azokende kobota na pasi ya douleur to ebi bien mama ta bakenda kobota biso ezaka entre la vie ou la mort siko yi abengi moninga azokende kobota tala kutunga na za po yo melisi bibero na ebi ke mission santa bute tala kutunga na mobile no tozo sala rapport sexuel aza gumo kwa za lengi moko tala kutubona a traumatiser moninga azokende kobota moi si wana alela j'espère que nzambe ya moi si wana lelo
nde afuti ye boye épégiste nzambe nayebi ke nzambe aza juste nzambe aza mpona biso bafaible biso bagéri kobete biso batakaka biso nzambe aza mpona biso donc eza kolela ya mwasi wana nga quelque part na oloba ngo nde esali lelo Michel oyo ekomeli ye mbeli obomelaki moninga yango mpe babomeli yo ye abotela ye moninga mobali ye mpe babotela ye mobali siko aki la faute pour le moment nayebisa o Cisco akimi bakende koluka ye bakende koluka esika avandaka aza lisusu wana te na Interpol na police Interpol mais bakozwa ye kaka parce que biso mpe toyebi numéro ya nani na ye comment on appelle assistant social na ye toyebi numéro na ye tokopesa ngo kaka na émission tokopesa ngo batu babenga assistant social na ye parce que ye avoyageaka pa pamba yaka kini est-ce que solo la assistance sociale est-ce que solo parce que toyebi bato ba mundela futaka bango kuna ko bima bima ezaka pena troté parce que ba kipaka yo tout ba kipaka yo makamu tout so yo ko bima bima papa mba yaka kini po ya ko beta bato ba mitakala awa ake no koboka ba vidéo na poto eza na système mais biso to lobi numéro ya assistance sociale na ye bo benga biso ko na chaîne MLTV to ko pesa comme ça bo pesa ye ba information parce que la moyen o ezali ke ya ko kaseye malgré kimi ezaka ke ya ko soana assistance sociale pour bato bazana poto bayebi baza makambo za assistance sociale na ye on est ba yedaka biso kuna donc moi na moi ça na ko sala iloko mo ya bongo pourquoi lelo le msu bato ba lobake bozo côté la Gladys ya on a auto ba to ça la vote ouais eloko mo pe na to loba donc puisque lelo ceux qui to sali sondage entre Gladys na Michel oui ki bato belé ba côté na bango Michel papa na biso avocat moko na Cameroun a déclaré ayani na Congo pour ya okota likamba ya Gladys babi na 21e siècle bakotika mwana mwasi mutakala boko te puis bazo filmer et puis vidéo ngo combien de minutes ba 25 minutes ndenge babanda ko beta ye donc long métrage ko ndenge babanda ko beta ye ndenge babanda ko sale boy donc c'est pas bien do ba tout bakoti likambo ngo do ba tout bakoti likambo même réputation Gladys a jaki awa ça ça stand azana automoni kuna Pokémon ezaki dimanche na moi na Pokémon na kobi agana soko na seki la star du net voilà bato ba kangisa ba photo d'abord azaki na stand ne avant makambo ene yale aluka mbongo azaki kermesse ya patron de jeune Béni Vision ah OK azaki awa na kermesse awa to benga kutu ekokoma kermesse na jier siko eza viangani po masamo na kutana na jour na singa voter tukutana lianga nga bilianga ni wapi voilà le bilega lingala ba yanki aiza village Béni les visionnaires est-ce que na mona ba cordon mic na mona ba DJ na biso ba bogar ba ingénieur Noël donc esika oyo ser na biso ndoluka mbongo nenenge moi sinyo surtout luka mbongo mais quelque part pas baby c'est les réputations ni awa obi que Gladys pour le moment po bima na nzela boye eza soni ba na biso j'ai compétence na kasi ote pas to sala ba dégâts ya rosaranate no biso ke makambo total na ba i dans na ba famille Kardashian bato bazo kansane ba photo na Pokémon dimanche na bi non siko so bato ba kansane ba photo ngana lo beza bien parce que nzamba tombola kaka muto ba négliger yo publier mutakala bien sûr mais commissaire star a commission na ba famille mususu o ba komi ko aider bazo kelema ngana za na ba mama o na poto ba leli likambwana na za na ndeo na biso mo je crois bien DJ azoki poto lobby azonga poto lobby azana boss na biso Béni les visionnaires abis pesanga mikona loba likambo wana parce que moi na mwasi wana asali mabe akoki ko beta muninga bongo te po ani poza mwasa poto problème pour maman comment bongo donc Jiken a na priorité ko leka ba petit na biso bakini te za bongo te ba c'est long moi je crois pas que ba ser na biso et belo ba na poto la quoi ba smack la canadienne ba niki la mère des garçons mère na kuta Angel Diasuka na Londres lela ki mabe voilà ba momia poto ba ko sa ba biloko na te za kaka yenda za mal intentionné peut-être na ko lo ba pe kaza moi si mo bazana mutema ki bo moi c'était musisa ki bo moi c'est katana e akoma jo parce que au sala makamba bongo za rebelle oza nani et puis na moment où vraiment makamba to luka pe kota na mboka na biso to lemba ki ba vidéo ya mutakala to baki pe nga pe na kota ki mabondeli na binzamba fumuki mbangu ba vidéo ya mutakala esila ko bande bana pa ya mwana mwaso ya kana libabe na internet tina se na ba bazo raisonner ba changu to koma ki na ba audio Cisco yo yebi et comme Cisco sola na mutu mobo ba bwaki audio ba fundi to koma na ba beza ba Cisco ya vidéo parce que après coupe du monde qu'est-ce coupe du monde te luka ba problème après coupe du monde se remeka vidéo zongi lisusu na biso vidéo zongi lisusu donc somo ponga kuna banga na biso ke bébé secret de Bruxelles maman la mata abenga nga kulbula ke cousine e o Cisco tala problème que Gladys ba ko sambise bongo te mais Gladys ngoza nani mais na landela makamne bo na zo biso bo ngape na condamné ki mettons na yo tala l'histoire vraie to yo ki nga na yo lelo sur le terrain
na famille ya Tony na biso que avant que le balikambu ndenge liseso lo ba ke balola lolemo tu comprends nango lelo puisque ngana peut dire sur les terrains to yoki ba source tala niveau bandeko ya Gladys ba yaki na kanda ba kuti pe Tony te Tony comme puisque écoute Tony azana famille chrétienne pour famille na bango babi ke ba boya kalibala wana mwasi o abebisala bazola kaye vision babi un jour mwasi ana papa na un jour mwasi ana ko bimisa ka ngamo yango lelo Tony aza pour rien oui aza job linga mais aza pour rien lelo vine comme une insécurité selon les informations Otoyoki kuna il paraît Tony aza na Braza mais c'est pas bien tala bandeko ya Gladys ba quelle sous na famille Tony ouais na mona ki on ba panzi ba vitre en plus place wana aluara yango ndako na luara yango a BBC ba bloqué belé donc na éviter vraiment maman ya batu pauvre maman batu yango répondre bango le biki est-ce que nyo soné za Michel tem ta causer ba dégâts wana te Michel azo causer ba dégâts na te bon normalement Michel même ta le problème wana parce que famille ba yekuna za famille Gladys peut jusque là na on peut ça bon condamner bango te baza na kanda makasi baza na raison tala ngata leki na ngamo so sali bongo oui les autres qui ba Interpol les oluka Michel il faut ba luka ba kangai faut omoni ba na libanda na poto so ba otala makama bozo sala mamutango zo tambola ne peka na poto ngope to zo sala peka na kini zo circuler c'est pas bien to ki ba kangi mwana mobali ya kinde ko zo Gladys na mutuka ndiko Michel via le biazo sokola yaka bakangi selon les informations bakangi lisusu na fi o simba ki mbeli na image o ande ko luka ona chuba bon wa bando filmer o ande ko filmer pe bakangi déjà 3 personnes babi bakangi déjà 3 personnes sikoyo ezana muntu moko nde to za information ne bien te o balobi bakangi mais to zo douter nango mwa mu ya Michel mais ngape na comprendre ba kanga ya Michel pour ani pour ya Michel babi yene mto ko sauver Gladys abimise na mikakatano ya banzube ya solo ka oya kaye pona bakanga yeto a justifier na éviter ce qui a justifié il faut qu'il n'est pas l'état à cause justifier parce que wana l'été zo lukaye to famille ba Gladys normalement l'été zo lukaye normalement l'été zo lukaye mais na bi que l'état na biso mibeko ezali ba ko kanga yete mais poye asaki ni non assistance sa personne à danger aya bimisi Gladys on comprend il ba ko kanga yete wana selon ngai mais ce qui passe na mbeba muso asala ki peut-être ça na C wana ba ko kanga vous comprenez il y a ces pelegi na makambo na te ndeko na zo sala a ces pelegi na moto ya moni abimisa ki la fille abimisa ki na ndako tango abimaki ni bongo alataki bilamba ndenge nini puisque fille mo pas tourner ngango fille mo tourner ngango cherche depuis point noir abisinga sisko bino ne ba source makambo to wana poto to yeba est-ce que cherche ngaki bimaki ndipo est-ce que ça les bongo somo ça les bongo somo mais moi c'est bongo so suka ne libande zaki ndenge nini yeko ta tourner ngaki ote tourner Jericho Bector est-ce que image libande zate pour yem ta zo senga image libanda bolingo so mona so ninga kendaki film continue ninga kene mutakala te je ne crois pas bimai bongo puis dans cette information na te ninga bimaki je crois bien que Gladys a les capé de émission batuna ki peut-être batumsu ba ebi batumsu ba ebi ba pesa ke bilamba batama ba pesa ke bilamba peut-être pe kaka ye mwana mwasi ya solo kawana ala tisa ke bilamba ne pas si c'est qui mission na ye tiki ya bimana ye donc c'est un peu ça donc mwana mwasi ba kondi maté loba ninga sali bongo za mabeme na bala boye tango bimaka boye bibiso mibale lipute zala te pour mais bala basi 10 na bala boko soyez yako maman faut pesa lokumu mais sœur na biso Michel ngai étant que Jericho Bector de ça de la presse na yeba ka place nanga za na pavillon 10 solo li mabe makasi ko nenga Interpol les oluke bongo na famille Gladys eza malamu to eza mabe te eza malamu si so atanga mnasele likambo wana te ça va nakati ote tout on a muki soisko Michel atakisko ndeko na mwasi yo ngo livré te na ngana livré Jericho Bector ndeko na yo je parle étant créé croyant na ko livrer yo obi poani si ce qu'on a loba lelo mona baka zela na loba lelo to razua na ndeko na kuta mwasi c'est là na ebisa yo est-ce que obi ki ngai na kanga petite sœur petit frère na ngai azolo ba na maman azo répondre maman mabe maman na loboyo bande la somme soit pour tout ba hôtel on ba mona que Giraza méchant a répondre maman mabe na 23h na ki na ina la police na isi ba on yo zo elobi na tongo Géri ça problème te na bien Michel ndeko na mwasi sko bolanda na ko livrer ye na ko zoye lokola kuluna Géri mbila ye livrer kene parce que là tana biso yo kene na no sibi o salaki la salaire du péché c'est la mort ma okufa te bako makale zakani centre de rééducation na bien yo Géri on ne sait jamais
on ne sait jamais. Aroke pe boyem soupe ba triquer pe na kasa kumba te makambo ezebele. Toi de l'homme atunaka eloko nini kusala ki aboma mutu. Michel abomi mutu tatiki mutu mutaka. Na ba Kongo ya lelo. Ba chebe ya bakenda. Ba te bele bakenda nesi fe nanga mo ba uta obeteka balete casque électrique. Je ne crois pas. Le bal c'est famille na kanda et puis ba soda ba olinga ngote ba protéger la concernée. Oh famille ba gladis ba otika makambo na te. Batinda ki da dossier na village natal na bango babi ke yeso ka kimi Interpol. Yeso ka kimi Interpol. Yeba ki Interpol yali felope zali e rozwaye. Te bo wana za problème mo boye ya famille ne ba lobby nga na ko contrat ngote ezala pe sali bango passe za mo na bango na moni bazo signaler biso tozo ke na ochité mais loko biso to ko bisa batu kaka bo comme la biso bo benga biso na numéro to pesa bino numéro assistance sociale wana parce que bo benga assistance sociale wana bo benge bo solo la na ye bo yebisa ye makam oyo mutu na ye asali awa parce que peut-être payé pas bien ngote toza na numéro na ye batu nyoso to bo benga biso kana chaîne OMLT e utaki wa pigeri yo peso eluka makambo nani mutapesa ki yo ali mabe bongo melise bibero Cisco si ba politicien Kobe ngwe bongo siko boni na ye obike yo moko ke poto za ba problème rapport Congo na za problème te bana poto bele ba oyambanga surtout mikoloni na sepelisa o Kanté Samouraï no toza na ebisa Cisco yebisa Géry atika makambo osala te Kanté Samouraï Géry c'est ton frère na osa musana sala ngali ngolo ba vérité na bakola vérité maquillage te ceux qui mutazana azana mabe faut que le belé mabe let pasteur Kizamina pasteur abandundu ozo manquer c'est loko wana ne c'est loko manquer président fidèle ne batomboki mabe ngai na koloba na yo boye munani yeb na kasi ote yeba ke 3 fidèles ne ba ebisinga ke Cisco de mosquée to robomaka Géry na cheo siko tikela na mo micro mukena lobaka moi 30 secondes bana bani bonsu wa mbujima ni kananga nujimo église wa pasteur Kizamina patuka ai inda iko mukuna mvu parce que uji muntu mubi muntu wa tribalisme Géry Kobe encore bozi pouvoir encore bozi pouvoir mona muluba nyeso un bon muluba pona kaloba no loba ngote yona passer le bagilari oui mais samuna kutela samu donc bilo moya bongo donc c'est ça na loba ona lingala na lobisi ba fidèle nyoso na ba lubu boza kuna tepe touchaki bino ndenge pasteur afingaki a lobeli président mabe ba fingaka mokonzi te na bisi bino boy bo bima bino surtout batu boza na église wana parce que za pasteur ya tribalisme bo ke pas pasteur mukuna soit bo ke pas ya Moïse Mbiye c'est un jeune ba pasteur Soni Kafuta tilelo ba garda standing na bango ba boya ko ba bima na ba problème te et puis ça na maman na biso moko za pasteur na moko oso yoka na ba buzo nani maman Emi Koutino oso yoka na ba buzo jamais asa na buzo baté mais pourquoi quand les pasteur wala so tanga ba nchiki no bima ba tongo est-ce que tali biso obi maman na nguba obi problème on oni kasi azo manquer président pour ça mon pasteur aba ngolo abe président sortant to eli na biso Félix Tshisekedi ya bogar ya loboko munene pe opeza vrai yanke vrai kinois solo solo bani wana za kinois te asaka joueur na bandu de simbaka te afutaka makasi abeta bale te nesinga na ebieki azalina ni de bino basango ne za nini azalaka joueur na séminaire azaka joueur te ngana bika uta séminaire ndenge mabete te ya Kobe auta séminaire bana poto bana partout bana Londres o ezeno ka juste intervention ya Gladys puisque ngana Géry Kobe to uta na biso makano so banenga bakati selon ba voyage na biso ya opumbwa to boka misu mopanzi boto bino to ko téléphone so toni po jusqu'à mais tout monde o braza point noir numéro zo le katé à la grande surprise to ko taboy mais malheureusement la caméra moi bi mezate poto moni maman na scandale auto sala ma ba vitre panzani apesi mokolo lupango na kanda puisque ba uti ko longwa pouvoir parmi ba liste o ezaki ba faut ba dégager azana kativier tension au sakanate alobi ke Tony atika la kuna na braza pour zonga ne na kini ko za mabe abike biloko ne wana abisinga ke non Cisco de mosquée antivol na za nord donc on a bi oh antivol à nord na tellement antivol mais ya libende abisi antivol o za nord ni nanga abi na ba pelouse na sama ko na Chine donc Tony azana maman na problème au on a tout rapidité qui m'engoto le on a Géry Kobe puisque et ko suka ka biso moté pour na taxi to beti masolo ka maboma meto bikete et bon mandiko na biso Luanda ya Paris Bruxelles Londres ba ko yoka yango ndenga nini ya Canada
Juniorité ma na bi ke master na ngai bolo ko za liwate yo na so si le bima ba o ba liaka na ba yo ba wanga na kiyo comprendre quoi na bi ko bisenga que les seuls qui me reste Cisco de mosquée héritier watana puisque ngana bane ko komela na kata Instagram na kata kumba di do mbala liwa yo yebi bolo ko za liwate o zala zala toujours libanda na nenga ya Suisse na moni mama mère na nga Angel Diasuka na bi ke na ozo na Mars o zala bien Yannick Mutombo New Châtel ndeko ya Jos Mutombo ndeko ya Axen na bosanité côté à Londres na moni Christelle Bafossette Christelle Bafossette nda vutuka na zo biso kezo bangisa nga passeport rouge puisque nda vutuka business Paris shop Christelle Bafossette na bosanité rama kafumba awani wani yo yebi kwa na ninga ba kin pe to bosanité puisque ba masa na so pe belé ba un peu connecté Patrick Adogo les partenaires Asia Audito na bosanité les gourous de la scène quoi Trésor Banza Mayo, le président. Normalement. Donc, na pesi mbote na Pacheco Munyanga, le roi de Michigan, na pesi mbote na mochodo de la presse Mobimba. Donc, na moni groupe Congo Lisanga Mobimba ya théâtre ya maboke. Pasteur nao. Mais faut na yamba bon père. Il faut tout ça la goto. Bogar moi za nazo bomanga ma be Jericho be on a so aussi l'espace. Et ça ma be trop mais malgré combo échappé nga mais merci. Na zo biso kaza dégâts chef énergie. Oui ouais. Basile Yoka. Liwa. Oyo ko bogar de la presse. Liwa iyo. Azana kanda na nga ya mabe mais yeba après émission oyo to solonga lenga Palestine quoi. Donc Pacheco Munyanga asma kala canadienne sera ndenge to kanaki et puis maman na biso maman Odette na Canada et Shakira Gucci ya motema ya roi Simba et puis ameza ba champagne ebele bosani roi Manitou roi Manitou Ludovic roi Manitou et puis na pesi bino tout bato bolinga ba contacter Jerry Kobetox même na numéro bokozwanga kaka parce que tozazaza to boya repesa numéro parce que bato na solo ka baza trop européen na bazairo gérer pesa numéro na émission donc eza moi pas si parce que couche à poto j'espère que ndimé là quand même boteni nga rigueur naza quand même moi star na bino na tala na moi 5 parcelles moi 5 ndaku na poto na pesi mbote na ba Angela Mesa na pesi donc na pesi azma clique nanga Francis Chiyo na comprendre te Francis Chiyo na ki libanga pas chétane et puis dans nzembo sali succès donc soli sanga et ça la bien depuis Suisse na pesi ba combattant nyonso ya poto ya vrai sauf Bokechu ba combattant nyonso ya bio ba sala liti ya bien dit de la Kama les représentants de tous les combattants de Bruxelles na moni pour quand samouraï to ane la kin awa kota Paris na moni venanga Rex Kazadi trop carbonaté malgré on est ensemble takaya chichazui bino na bino to sepela Rex Kazadi ba masalanga tout trésor use trésor itélé na leli bino mabe quoi na bosanité masalanga mon kota Grèce Jericho beto tonga après émission trésor Lumu les héritiers de la fortune de son papa masalanga yo na bosananga oté pour au kabela nga voke poto me kuna senga nga suyote donc Jericho beye yo lele trop Jericho beye wana na bosanité héritier beta depuis Tirki masalanga yi to zala donc ba abonné na biso tout ya MLTV bo s'abonner bye bisous bye original